Bonjour, bonjour, bonjour. Mbote bandeko na nga na pesi bino mbote mingi. Mbote na bino nyonso ba ebolinga mama Eliane Nitu. Boué ma vimpi, moko wazima. Est-ce que vous allez bien? En fait, moi ça va si vous allez bien. Bonne année, bonne année, bonne année. Le lotoza le 3 janvier 2021. Bonne année, meilleur vœu na bandeko na nga nyonso. Bino ba ebanso bo disposateur na bino pona kotala to pe pona koyoka mama Eliane Nitu. Na pesi bino mbote mingi bandeko na ngai. J'espère que boza bien. Ngai wa bino mama Eliane Nitu, ça va, tout va bien par la grâce de Dieu nzambe ya mawa. Azako batela nzambe ya bolingo aza na biso 2021 yango de bandi. Lelo tozali dimanche le 3 janvier 2021. Na pesi bino mbote mingi. Bino bandeko na ngai ba ebolingaka ngai ba ebosepelaka na ngai. Bino ba ebodisposaka ton na bino pona kotala to pona koyoka mama Eliane Nitu. Lelo toza dimanche. Na pesi bino mbote mingi. Na ye kosola na bino ndenge tomesana kosola po ngana bino tosola kaka boye. Ngana bino tomesana kokuta na kaka boye na kati ya masolo na biso ya préparons-nous pour le mariage. Ndenge na yebisaka bino ke préparons-nous pour le mariage ezali émission moko tosalaka yango pona koteya ba oyo nanu babali te kobongisa ba oyo baza kokende na kati ya mabala koteya pe ba ebanso baza deja na kati ya mabala. On apprend tous les jours. Nalobaka pe na bino ki émission na biso oyo ezaka pona kobebisa te mezaka nde pona kobongisa. Avant tokota vraiment na lisolo ya lelo, lisolo na biso ya lelo eza pasi mingi pe mawa na yebi te mibali. Basi babandolela ka tango nyonso na kombo ya mibali. Basi babandola mingi na kombo ya mibali. Na yebi te mibali so basala bango na matière nini. Ndeko moi chilenga na commentaire bike basala bango na matière ya poussière mabaya. Ba Congolais badoka. Basala bango na matière ya poussière ya mabaya to boite. Na kanisi bo ute kotala émission moko ezaki vraiment très récente. On a celle qui bino le 2 janvier wakana 2021. Émission na sala kibino na bisa kibino ki ndeko moko ya mobali azalaki na kati ya ndako na ye. Moninga ye kobimisa ye. Tango moninga bimisi ye, ba koperaki na moninga azalaki na posa akende pe ko fete na makangu na ye le 1er janvier. Lokola azalaki na moya kobimata monaki ya ndako ndenge nini. Asolaki na camarade na ye, ayebisi camarade ya kozwa ye. Ba bima ba kende po ba embrouiller ka piste comme quoi yake kotika moninga. Tango akendaki kuna lokola air elekaki. Moi ça komi koluka ya kangi téléphone. Tango moi ça menacé camarade bakendaki na ye. Camarade na tango alukaki ye ayebisi ki madame kuna moyeta za koluka makasi. Tokomi à 4 h du matin na pongi na miso na bakuiti ya masanga so melaki ba champagne so to melaki asalaki accident moko munene na nzela mutuka na ye ebalukaki. Na yebisa bino kaza na hôpital to yebite soki akobika po abuka na ki makolo na panzi na baki na bino ke to yebite minganga babaki ba yebite soki akobika to akobika te. Alors naza na mauvaise nouvelle ya kopesa bino ba ebotala ka mama Eliane Nitu. Ndeko na biso wana kande na lobaki na bino liwa ezuye akufi atiki mwasi na ye na bana mibale. Lokola tozaka na momisa na koloba question na me repose en paix. Yangwana nga mama Eliane Nitu nabika question na me repose en paix. Pona mo likambo koloba susu ezalité. Yango ba papa il faut vraiment que ça la très attention. Ba papa ka ate ba tunyo surtout ceux qui omoni ke olingi ko ken oza na posa kobima oza kobimisa moninga na ona makasi ceux qui moninga boitika ye ko forcer te liwa ndenge yaka ndenge tambola keza na ndenge ezolaka mutu. Mais en tout cas ndeko na biso oyo ndenge atiki mokili atiki yango na posa na ye moko po ye moko mutu provokaki sorti na ye. Olia vanda na mwasi na kati ya ndako na bana mbula sike komaki nango komi le 1er janvier. Olia vanda na ye ya vandi te. Ya préféré lokola azalaka na de babord. Système abasi mibale a préféré ki asa nini akende pe lokola eza le 1er a fete pe na makangu na ye. Sikoyo akufi akei makangu atikali atiki mwasi atiki bana. Makangu wana akozala nena mobali mususu mobali mususu bato ba perdre ye ezali mwasi na ye na bana basani ba perdre. Voilà. Lisolo ya lelo eza ndenge nini? Lisolo ya lelo na ye koyebisa bino, na yebisa bino ke lisolo ebota kaka lisolo mususu. Lisolo ya lelo ezali boye.
ndeko moko ya mwasi abenginga po ayebisanga ntango ayokaki lisolo oyo nde abenginga po ayebisanga ke mama Elia Nitu nayebisa oyo likambo oyo ekomeli na kati ya famille na biso na famille na nga moko mama Nitu likambo oyo ekomi likambo yango eza nini mobali ya leki na ye leki ne aza mwasi ya libala na kati ya ndako babala ye ka ndenge tolobaka babali yo na coutumier babali yo na église babali yo pe na mairie mwasi penza ya libala seki makambo na ye surtout complet na ordre ndenge vraiment esengeli que les mariés soient honorés de tous nde balobaka seki penza makambo na ye surtout na ordre. Qu'est-ce qui s'est passé? Eloko elekeli eza nini? Mobali na ye aza mobali moko alingi Congo mingi. Alingi ko voyager mingi, ko kendaka air surtout na Congo, ko kendaka tout le temps na Congo. Mena ko kende na Congo boyebi kaka ke mibali so ba komi na ba voyage mingi surtout ba Congo na yebite ninge ba koma so ba komi na Congo ba moni biso ba sia poto to komi mabe, ba sia Congo ba komi malamu to pe kitoko ba bosani ke biso nyonso pe tozaka ba sia Congo to huta Congo. Wala babosa na yango bakoma so komi Kinshasa komi ka na aéroport kaka wana njila sutuki akobandaka na bato batunaka mo ba papier wana so asa sepe na bandiko fina emiso akota ba moneka na identité na yeki aza mona poto ai ya bikaka vert awa nyonso ezalaka oui non awa ekozala te nyonso ezalaka oui na mwasi na kati ya ndako libala mwasi na yekomona ye Micheline apesa ya na ye rapport abiyaya mobile nanga banda koma kokende Congo mobile nanga a changé mingi mobile nanga komi na baje ya cash o musala na salaki na yambaki baninga toliaki siko na seki musala ko sokola basani na sokola banzongo na zongo sa cuisine mukongo pesa ninga pasi ya likambo siko na bongisi biloko nde bomoni yango boye so na sobeta bino lisolo o nazokende kolamba mbisi donc il a mis ça au kauka na dongo bomoni wana na solo ya wana sina bongisi plateau na apona na sala biloko akolia na sala mbisi ya kokauka na dongo na solo nde biloko shira olia lelo ngana za na habitude ya kotuna mulonga ni nanga papa olia nini na lambela yo nini so ka sengi na lambele biloko ya sengi bona tuna ka tout le temps te hein so ba mama wana na bina tuna na kotuna so pe na tunite na yebine ngalia ka ngame na yebine na so organizaka pona kolesa ye pona kozongela lisolo na biso Micheline abandi kopesa ya na ye rapport abiyaya mobali nanga koma ko tromper ngai banda ko kende Congo mobali koma ko tromper ngai makasi nakanga mobali na ngai na ba photo ya mwasi mena linga koloba na bino te boyebi batu nzamba sala biso ndenge moko te eza na batu mosusu so aza likambo akopartager yango na baninga akoko partager likambo na camarade to pe na ndeko ndenge kaka komona mais eza na batu mosusu aza likambo za kotungise akopartager yango na mutu te akoloba ngo na mutu te avanya ngo na motema eza ko ronger kaka eza ko tungise belisi tension belisi estomac pona nini parce que abomi makamu na motema alingi kosala nini alingi ko solola te ndeko na biso wana amoni ke lekeli mingi ayebisi ya na biyaya mobali nanga akoma ko tromper ngai mobali nanga banda koma okende Congo mobali nanga akoma na makangu wana abengaka mobali nanga ko même ko tika nga na mbeto abimi na chambre akiata na salon po asa nini po aso na makangu na ye mama yaya na lembi déjà mobali oyo libalo oyo na bandi kolemba ya bandi kopesa conseil leki nanga kolemba te mwasa na kwa za na Congo yo sa nini kanga ka motema yo za na mobali na poto tonga kenda Congo asala 1 mois azongi ake Congo asali 2 mois azongi okoki kobebisa libala na hoteleki zana libala na yo ba tela libala na oleki nanga tant que yaya na ko pixa otena banoke boma libala na yo tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Eloko yeko koma eza nini? Mwasi na Congo yepe bakomi na ja kowela mobali ti. Mwasi na Congo bakomi kowela mobali na mwasi ya poto. Mobali azaka lokwa bache machacha. Muke na kie Congo. Eloko malonga ke ndasa na Congo ezate pona nini asa tomba déjà amoureux. Lokwa aza déjà na mwasi moko kuna koma muke na kie na Congo. Muke na kie na Congo. Nenga kendaka na Congo lokwa koma déjà na makango na Congo. E koma bango bitumba na mwasi na kati ya ndako likama makango na yo na ya Congo. E koma bango bitumba. Bakoma koswanela yango nyonso bakoma koswana ndako ekota mobulu ndako ekota matata pona nini pona mobali ndako ekota mobulu ndako ekota matata libala ekota déséquilibre ndeko na biso wana ayeko kende susu Congo
Nenga mesana kokende Congo, auti Congo azongi. Mwasi pe awa sa yebi deja, mobali, akoma utrompe nga, mobali aza deja na makangu, na vanda kaka, na libala ango. Azaki vraiment na posa ko boma libala te. Eloko ni ekomeli ye, mobali ko uta ute Congo ya turo oyo. Aye, na ndako na ye, mobali akomi kanda. Mobali akomi kanda, harmonie na ndako eza lisusu te. Mobali akomi kanda, aza susu mobali o mwasi ayebaki te. Mobali akomi kanda, koseka na ndako eza susu te, esengo na ndako eza lisusu te. Soki mwasi alobi boya kateli lingala, mwasi azongisi boya kateli lingala, baza lisusu na harmonie te na kati ya ndako na bango. Kosola lisusu ya malamu ezaki susu na kati ya ndako te. Soki mwasi alambi, mobali akolia te. A préféré kutaka so mandi ata McDonald's alia na ye. Mais biloko mwasi azo simba susu te, azo lia susu te. Ko simba mwasi na nzoto azo simba su mwasi te o makembe se matuza te. Mobali akomi kwa la étranger. Simba su mwasi na yete, akipa su mwasi na yete, akoma okatela mwasi ne mangala akomi kanda. Wana mwasi a constater ngo tango auti voyage. Oya suka voyage ta mobali ayaki, nde mobali akomaki ndenge wana. Mwasi ako kasusu te, mobali akomi lokwa akomi ko torturer mwasi na ye na nini na silence. Alobisaka su mwasi te, so mwasi alobisa kateli mwasi na ye lingala. Mwasi akomi kanda na kati ya motema. Mobali abandon de lit conjugal. Asimba su mwasi te, loko moko te. Akoma kaka téléphone, WhatsApp na nani na mwasi oyo azwaki na Congo, bolingo na ye pa ye kende komema bolingo ya Paris akisu malamu te, akomi bolingo na ye kati si ezongi na kati ya mboka Congo. Mwasi alali na butu, aloti ndoto aza kubunda na mwasi mususu, mwasi Micheline, mwasi wana komona ye Micheline, mwasi akati ndako libala. Alali aloti na butu baza kobunda na mwasi moko makasi na ndoto na ye, baza kobunda na mwasi baza kobunda. Ndi baza kobunda wana ye na mwasi. Mobali tangwa ye, olia kotela ye Micheline mwasi ne ya ndako. Mobali abandi ko kotela mwasi wana ya makangu. Mobali abandi ko kotela mwasi wana ya makangu, na ndi bakabolaka bitumba boye. Mobali basangani na makangu wana abasangani na mwasi oyo abandi ko bundisa mama Micheline na se ya pongi. Abandi ko kotela mwasi wana tango mwasi na ya ndako alamuki boye na ndoto alamusi abi na loti ndoto moko awa nazo bunda na mwasi mo boye na pongi yusko yo ko kabola bitumba olio kotela nga yo bandi ko kotela susu mwasi wana bino mibale bobandi ko bundisa ngai ngala moni libalo na kwa sute na tikio na ke kaka ndenge na yebisi bino boye kaka ndenge lobi na tikio na bimi na ke. Mwasi asimi nzela. Akangi biloko na ye, okanga zui valise, asimi nzela akei. Mobali ateleka bonde mwasi abimi arepondaki ye te, viki harmonie ezaki susu te. Mobali atiki mwasi abimi na ye, mwasi akei. Mwasi kobima akei, akepa ya na ye. Akomi pa ya na valise. Na tangwa, s'il vous plaît, pour alote ki ndoto na butu. Asone ya afungole les portes, na valise. Ya lobi, na valise boy na tongo boy likambo nini. Yaya ngana kokasu te, tala na lotaki boy na butu, libalo oyo na kokasusu te, ngai na abandone na nga na tiki. Ya lobi pona ndoto oyo ndenge nani madilo yemba ya loti nga se ndoto nazweli yembanda zana na tongo akamati atuna nga akamati décision mwasi akei epa yane abitete ngana kovandisa ananda kote okokobo malibala boye te ya solo mobali na yo ndenge aza wana akomi na ba mauvaise vie ya solo aza mwasi na Congo c'est vrai mais na kokondima te yo mwasi libala oboma libala oza mwasi babala na mbongo makambo nyonso oboma libala na oya kovanda na ndako na nga na kondima eloko wana te zonga na libala na yo tango ya yebisa zonga na libala ya kanisi ke leki ayoki conseil azonga na libala nzoka leki azonga na libala te leki asimi nzela discuter kutuna ya te ayoki akanisi ke yaya kanisi ke leki ayoki conseil ninga conseil ke leki na ye ayoki azongi na libala na ye nzoka leki na ye ake na foyer ake kovanda wapi ake kovanda na foyer atiki libala na ye un mois eleki
2 mois eleki 3 mois eleki ah yaya bengi mama na Congo mama tala mwana na yo awa atika libala akenda kozana mama ya mweze elenge yango bino bana deuxième mama na bino yebo profitaka sur deuxième mama na bino za kopesa bino ba conseil mama mwana na atika libala akenda pona boye moko akanga biloko na akenda na poto ezala kutu ke basi babengana ka mibali ki bazu mobali babengani bima kende me ye mobali ye abengani mobali te ye moko akangi biloko na ye abimi akei atikeli mobali ndako azu biloko nyonso tout est bien sûr azu ka valise o to kenda na ya ba 10 kilo na voyage atienda mwa biloko asimizela akei ake kovana na foyer mama komi ko benga mwana na ngai likamu nini o te mama libala wana eza ya ngai te libala wana na kozonga te na lotaki na ndoto mama mobali na ngai aza kobundisa ngai na makango nde na ndoto na lotaki mama yasu libala na ngai te ngai na kozonga na ngai na libala wana te mwana zonga libala mama atali 4 mois ekoki mama alobi te 5 mois 6 mois ekomi habitude ke mwana akoma kovanda na ye ndeko na biso na Micheline akoma kovanda aza mwana moke te Micheline tana ba mwana eza lokwa nga aza deuxième mama yango naza koloba bongo ndeko na biso Micheline aza na 42 ans lokwa nga aza nga deuxième mama ata ya mama Alice Ndombele naza deuxième mama na nga aza deuxième mama ya bato nyonso batalaka ngai bandeko mama koti mabondeli mozindo ya mabondeli na Congo kumna 7 mois 8 mois 9 mois 10 mois une année na ba prière prophétie comme na prière ke mwasi wana ya makango ya Congo asalaki kisi asalaki mobali kisi po mobali ayina mwasi na ya ndako mobali ayinaki mwasi ya ndako yango koma kokatela mwasi ya ndako mangala yango mobali atikaki chambre akomi kolala na salon ayinaki mwasi na ye parce que eza ba kisi oyo mwasi ya Congo asalelaki ye ti mwasi akangi biloko akende donc nzamba alakisaki ye deja ke tala oza na bitumba moto aza kobundisa yo nzamba alakisaki ke oza na bitumba moto aza kobundisa yo na se ya kanda wana ndenge alotaki ndoto asimizela akei mwasi ya Kinshasa asalaki kisi oyo asalaki yango wana ebalolaki mobali mutu ebaloli mobali mutu mobali alingi su kosentir mwasi na ya ndako te kande na expliquer bino ndenge wana aye kobima aye kokende akomi kovanda na foyer mama na yakoti ba prière prophétie ebimi ke mwasi ya Congo mutu asalaki bakisi po asala nini abimisa mwasi oyo apoto na kati ya ndako Micheline 42 ans abimisa na kati ya ndako ya libala na ye et alors tango mama moni bongo batelemi na ba prière babandi kobondela pour que motema ya mwana ekita sikoyo kobondela wana il faut biloko balesaki mobali asanzango biloko mobali alaki il faut mobali asanza biloko wana mobali sikoyo aza moto ya prière te mobali avandi mwasi akenda mbula mobima mobali atikala avivaka na ye pe normal azovivre na ye pe normal abosana kutu mwasi ke mwasi akenda ya munene eza ninde toso na bino bo na mobali yango pe ye moko akangi biloko na ye molimo akisi ebendi ye na mobali akangi biloko na ake na Congo atiki ndako bino boyebi ke bandako na biso ya poto ndenge ezalaka ndako ezalaki na kombo na ye na mwasi ntango azalaki azali kofuta ndako ndenge mwasi akendaki wana azala kokontinue kofuta ndako akangi ndako akei ndako ebebaka te ndako ebebi libala ekufaka te libala ekufi libala ekufi mpona nini parce que mobali adekonaki ake kozwa mwasi na Congo atiki na poto s'il vous plaît bandeko mobali atiki na poto ake kovanda na Congo ndako ebebi mwasi akomi na vie ya bafoyer mwasi akomi kovanda na bavie ya bafoyer mobali asimizalaki na ye Kinshasa ake kovanda na mwasi wana oyo abelisi ye mutu botala niveau ndenge nini bavie ya bato ebebaka mibali mingi baza ba responsable ya ba divorce ebele ata so to baka pe pona basi ke basi boye to batela basi boye bomoni kisi mwasi ya Kinshasa sali eche mobali ayi na mwasi
epesi mwasi pe motema moto mwasi pasa nini ai na mobali yanga soko senti mobali te botala na se ya bandoto mosusu ki nzambe alakisi yo mata na prière telema na prière nzambe alakisi na ndoto alakisi ke oza na bitumba ye olia bunda bitumba molimo mwasi abundi bitumba ya nzoto ndenge tosola boye libala wana ekufa kaka boye mobali wana atika poto akenda Congo akenda kovanda na Congo na mwasi wana Congo atika mwasi ya poto ti lelo libala na ekufika kaboye oya pesinga lisolo eza grande sœur na ye mama Elia Neto talanga likambo komela leki na ngai wana ezali pona kobenda ba mama matoi na losambo ba mama il faut ko bondelaka mama faut sambela pona libala na yo le mariage n'a jamais été acquis wana ezali loba ya mobile na ngai 1m85 na yoka ngona munoko ne mukoto saki ba anniversaire ya libala na biso abile mariage n'a jamais été acquis ba mama il faut ko sambela soko za libala mama associer nzambe na kati ya libala na yo sambela mibali o mingi bakenda kolia bilialia baliese ya koliesa mwasi achango na kati ya nzoto tango bakosangana nzoto yezuye tango kozonga poto komi komona lokwa moninga na ye mobali okomona mobali ya yini yo mobali alingo sentir yo lisusu te omituni bi o nakomi salite nakomi solo nakomi nkele na seli nini po mobali akoma boye na ngai nzoka nini bakisi mibali soki si babandi ko dekone mobali soka bandi ko kende coucher na mwasi mosusu na libanda ezalaka vraiment très dangereux biso basi tozaka ndenge moko te tozaka ndenge moko po nzamba keli biso to biso surtout ndenge moko na ndenge banzoto na biso oza mabele mibale maboko mibale misu mibale mais na bonzoto na biso ya bomwasi moto na moto azaka na centimetre na ye na ndenge na ye bana basi ya lelo mingi bakomi na molimo ya pelengendo bakomi na molimo ya poloso bakomi na molimo moko soki amoni mobali ya poto pona ye donc l'Europe c'est le paradis pona ye soko azwi mobali ya poto amoni ke vie na ye ebongi bayebaka te ke biso ana poto tolukaka basi balukaka mibali balukaka to se complémentaire kaka basi na mobali mwasi ake koluka mobali pasa nini ake koluka ba secret ya poto bango bayebi yango te soko asa azwi mobali atingami abandi kolesa biliesa lesa abandi kopesa ye bakisa ndenge na ndenge acha ngona biloko kolia acha ngona nzoto na ye acha na sola ya lelemo acha na masanga sikoyo mobali atiki ndako abina nga mama ni to ndako ekufi ndeko nanga on dirait molimo na ye on dirait ba toucher molimo ne ba chango quelque part abimaka aboatika ndako ina na après banda kenda mobali pakanga ndako mobali asani akenda Congo l'État a récupéré HLM parce que ndako abandon futa makate eloko moko te mundela a récupéré ndako na ye nde tozolo baboye mobali wana sala nini akenda na Congo kovanda na Congo abandi kovanda na Congo abandi kosala nini kozonga soka vandi na Congo aye kotoyo aye na koluka mbongo asali mwaka yo beti mwa libanga titi so azusu mwa santima asali nini azongi Congo botala ndenge nini via batebe baka yo kanisi soko oza koya na poto vandi 2 mois 3 mois osali mwa musala ozu mwa salaire onkangisa ta mwa 6000 ozongi membongo wana ekosila ka pona nini pona ba dépense basi ya Congo basala kate mwasi wana sala kate yo mutu za kosokipe na ye eza pona koyebisa mibali botika bilinga koki mwasi nyoso za ya kolinga te mbisi nyoso za ya kolia te botika bilinga botala vie ndeko na biso Micheline ndenge sali nini ndenge vie ndeko na biso Micheline baby pona nini pona mobali soki lisolo wana ndeko mwasi abenginga aza grande sœur ya Micheline bazaka bango mibale pourquoi parce que tango yoki na beti lisolo koloba ke ndeko asaki accident na biso katika biso na ndenge mwasi wana bwakelaki mobali na ye biloko libanda ay mama ile na talaki emission mwasi bwakeki biloko libanda wana kutu mwasi abwaki biloko libanda bengani mobali mengande kona nga bwaki biloko ya mobali libanda te mende kona nga sali nini abimi na kati ndoko akei me abimaki te kende kika po abima kende na buto alotaki aza kobunda na mbanda tango aza kobunda na mbanda mobali ole akotela ye mobali aza kotela mbanda na tongo asali valise akangi biloko akei nyonso ya nini eya motema deja moto mbanda wana asaki nini atiaki ye deja eya motema moto oyo mbanda wana atiaki wana lobi il faut kosambela kati ya libala na yo mama kotisa yango nzambe na kati
sambelaka mpona mobali na yo. Tikaka mobali no na maboko ya Nzambe. Tikaka libala no na maboko ya Nzambe. Mwasi libala kozala na distraction te. Kozala na distraction ata moke te sino te okoya ko perdre ka boy. Ndeko Micheline 42 ans a perdre. Mobali wana simizela akei. Akei kovanda na ye na mwasi mosusu. Yo naza koloba bandeko prière. Ce qui peut oza kopesa moto conseil mona za koyoka teta muso eza yete e milimo déjà basi bakotisi kati na ye po ayoka lisusu mutu te ayoka eloko moko te milimo yango foko sambela makasi il faut ko bondela makasi lelo oyo ndeko mobali abibisi via mama Micheline à 42 ans il faut bandela sous via 0 le temps tika via foyer azo su mobali moko est-ce que na kolinga mobali motema wana ya kolinga mobali lelo aza nango lisusu yango na ya kobetela bino ka sete bandeko losambo eleki nyonso mabala mingi ekufaka bato baza na auteur mingi ya ba divorce eza mibali. Pourquoi nalobi mibali? Akovanda kimia tena mwasi na kati ya ndako na ye akokende koluka mwasi mosusu libanda. Tango keko tombe na basi yango libanda na Kongo ndengwana. Yo zaka na poto, tango kei, obandi kolesa, obandi komema bilamba, obandi kosala nyonso. Abinga fona gagné libalo. Akendo gagné on nzela losambo te, akendo gagné ngo na nzela ya kisi. A bon attendeur, salut. Ba mama boza kolanda ngai na sengi na bino, botika ka mama bota na bino mabala na bino na maboko ya Nzambe pona kokwela na ba problème lokolo oyo ma Micheline akoyi nango te. Ma Micheline a 42 ans akendo bandela vie à 0. Ye mobile neto oyo baboy ana Congo. Azana Congo akoma na kovanda na mwasi wana api na Congo. Akoma ko ya poto azongi Congo. Aye poto azongi Congo. Pona lelo to suki wana. Lelo toza dimanche le 3 janvier 2021. Na poko awa na 20h30 tokoza na live. Topesa na ba meilleur vie biso nyoso to a vivre ndenge to mesana kosolola tous les dimanches. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu awabariki. Tata Nzambe kalo sako muna. Nzamba nube sheneni bana betu bons. Bye bye.